Yaya kolala kolamuka makambo ezangaka te na République démocratique du Congo. Est-ce que devrions-nous continuer à vivre na polémique sur polémique? Qu'est-ce qui ne va pas yaya makambo oyo ya mwana ntuka yena Koffi Olomide? Ça avait fait couler beaucoup d'encre awa mwana ntuka na Jibe Piana ate mwana ntuka zemi ya bodisi mwana bawangana ki bref makambo wana ezaki déjà conclu. Tout le monde a qui joue bien piano ndenge après ça qui mbongo déjà pas moins en plus de 100 000 et puis c'est tout. Tolali tolamuki makambo e bandi lisusu. Moi en tout cas à sali lisusu sortie médiatique à l'équipe pas à confondre abiso Frank Stema que je salue en passant. Alobi que mutabane ko chai poa ake de ko funda jibe piana ba kangaye ndenge ya poto ezali bongo Koffi Olomide par intermédiaire ya Sandra Lina Babote. Intérêt nini o Sandra Zayi nango pour la clouer Jibe Piana. Alors, est-ce que basi bafundi ton bafundi te pourquoi c'était nécessaire pour na mwana ntuka aya makambo sur télévision et puis singa mutu ko soa. Yango to ko sola et puis rapidement awa biso na bino et nous profitons de cette occasion si on aura le temps on va parler de ça pour vous dire que les humilités de l'ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et l'ongwa qui déjà, l'obi à l'ongolais en donc Kabila n'est plus sénateur à vie, donc la justice congolaise pour les poursuivre pour l'intérêt, il y a nation dans l'État, on va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote bande kobalandi ya radio de télévision bisika nyos tubo zomi merci na confiance peu fidélité vous allez continuer kope sa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi chaque fois tokuta na ka pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala toko umela mingi te toye ko solo la makambo oyo etali mwana ntuka partager parce que likambo soka sali la communauté esenga kana biso to loba pona ko éclairer opinion mwana ntuka yeyo mwana ntuka sali danseuse oyo abandaki na âge ya muke âge ya 11 ans et pas ya papa chéri bana ko bina yewa aleka la télévision ay papa chéri bandaki ba toucher na âge ya 11 ans atanga na kombo bana ko joyer auparavant papa Gérard Badeko wanga na ti ayako ndima bazwaki mwana nyos toyebi histoire mwana ntuka dezalaki histoire ya suka ezaki déjà conclu tango jiba basaki mbongo epa ya mwana ntuka na famille na ye batikaki mwana ntuka ti lo sushine zalaka akende poto malgré plus de 100 000 azwa akenda kaka poto te kolona kola muka bakambo ya jibe kende poto akokende te qu'est-ce qui ne va pas la jibe bali kokende jibe kende poto te ba concert est raté kili les gens croyaient que moi en tout cas, les gens croyaient qu'il y avait un visa. Or, la sœur baba qui m'a ramené moi en tout cas. Est-ce qu'il m'a ramené moi en tout cas solo? Tout le monde qui moi en tout cas les gars de la télévision pour la koloba que non. Il y a tika ko funda jibe ata la jour mort tellement qu'il a un poteau. Atinda pe mutu moko a funda te. Et les kan dengwana on ne sait pas pourquoi papa chéri azo continuer au kende na poto te. Tola ito la muki. Moi, en tout cas, fait encore son apparition. Moi, je me demande, à ce qu'on a ça la buzz, parce que dans mon oreille, on a dit moi en Zambie. Est-ce que makambu nyo surtout ça makambu yako yaka na télévision quand tu es en train de plaider que Jibe Piana sali papa et moi na yo. Oui, papa et moi na yo. Est-ce qu'il faudra chaque fois qu'on expose que papa et moi na télévision pour la ça la nini? So on dit papa et moi na yo pour la nous sommes 100 000 wana te. Et tango aye na ebité ba musicien ba lukaka beso bango moko to ndengene to yebi ki ba événement munene o ko felo mna sa nango hippodrome de Vincennes o ya ko beta est-ce que ezala ka stratégie na bango pour la l'actualité to ndengene mwana ntuka bimi abino ba audio ezali oyo Koffi Olomide abanda ko tinda ye afunda Jibe Piana il faut bakanga ye soka sala kindengo wana pour la nina balaki yango karaté mais ya ko bango kara ba série oyo. Est-ce que les moyens pour le marketing et hippodrome de Vincennes ton nini na epesi ngai mutu ko swa la koki yango te na bino na tongo ya lelo au lieu to beta lisolo mususu dika to beta lisolo ya mwana ntuka to solango elongo na bino avant to entamer deuxième session na biso e ko sala bongo na 14h yambo to continuer na lingi to ko na mwana ntuka au micro ya ndeko na biso confrère biso Frank Stema il n'a expliqué et bongo to ko dans la matière to ya invité tout ça là analyse na biso na makarabi to na bongo mwana ntuka yeso na bando benga mwana ntuka nga za ya na yo poni yuzo éviter ngai otanga ba commentaire bato bazotia du genre que non nga na otilo poison parce que bato ba ko mape bongo ya keba na sandalina baza ko melanga mingi
naza ya na naza problème na ote ndia lo ben nga bongo nga pe na bi OK pas de problème toza na biso pe bien mais après na sima nango to komi ko so na bien a benga benga nga nde je mususu na monika rappel ni ekoti na téléphone appel ya sandra ligne ekoti makambo na zolo bango libota nzambe nga na sambelaka je vais dire que la vérité nga na luka ya sandra ligne te la caméra nango yo c'est fait que ça mo awa voilà libota ya nzambe je vais dire que la vérité nga na luka ya sandra ligne te po ya pesa nga numéro ya papa Kofi parce que na okaki na live mo kasala ki akoselinga makambo ke nga na benga ki ye pona singa numéro ya papa Kofi eza lokuta d'accord ya sandro ke na église osambelaka yo ndo benga ki ngai obengo binanga mwana ntuka kende ka poto na pe na audio na yo ozoloba ke no mwana ntuka susi na kaka papa na tazaka bukola buzoba mais opeseka mbonga memoka na poto kende okende ka kufunda kaka oyo funda papa chéri susi na kaka okende kaka mwana ntuka yo kutoza bien yo zala mwana nga na bota te okende ka kufunda nga na vandika kimi na bien bon ça va azipe atine nga numéro papa Kofi na téléphone na ndengi yeni mndo asaki to bana osona papa Kofi yo pe tango numéro sala ki nini kasi tana zo numéro nga na benga ite ba benga ngai tana ya pesi nga numéro na monika mbala mo numéro mo boye ekoti de la part ya kuna ebengi nga pe na solo na téléphone na bité makamu susu ko sola ngo kimia ezaki li dossier du genre qui n'a pesa 4000 dollars ezaki du genre muta centré le kwana ya Sandalina fakina pesa kwa 4000 dollars ya visa tetoke malembe tango Sandalina tindele au numéro ya téléphone ayebiso que za numéro ya grand mopa misi na biso mna na Congo est après numéro mo ekoti bano bengayo ezalaki ye moko to mutu moko azana entourage na numéro mo ekotaki déjà so benga nga déjà d'accord après muta saki le kwana ya Sandalina oui après na moni mbala moko ya Sandra bina nga ko banga te côté sa esprit ye ninga za wana ayebani na bakonzi mingi moni papa chéri a bloqué yo moni gouvernement oyo za ya baluba moni ba kobimiso te yo atana braza ba telongi na ona ba aéroport atana awa kuto kobima te ni za wana kangama ya za kamanda ba président wana tu ya Sandalina nda azo kondimisa nga likambo wana d'accord nga siko na vandi il fallait na pesa 4000 dollars à visa non tant on appelle les continents c'était le parce qu'on a vendu dans le bité na bano réfléchir abi bon on a payé ça 4000 dollars pas je l'ai visa est-ce qu'il y a konjima ya sandora konjima kubanga te boyna boye kubanga te sandra bia konjima na lekisi na ngape na jour na vendu na ngape na lekisi na ngape et comme un message à salut na se présenter parce que ya sanda ki kotinda ngao pesa ka 4000 bazolo visa au Kenya nayo au combien le numéro ngo pesa ki au salut na comment il salut d'accord na commis salut na se présenter et ya sanda mutatini nga pona pesa mbongo ya visa d'accord sikoyo après na simanango na ye komona na yo réseau na bi papa akomo benga nga boye nga na tango commis salut ba répondre quand même ngai na bandi ko masalite numéro mo bandi ko benga ngai oui ezobaki noté ngai numéro zo benga ngai ndi asenda bazo benga yo boye numéro zo benga ngai d'accord ndepe to komé ko solola na ye na téléphone aza même na ba message ya papa Kofi na téléphone nanga d'accord to komé ko solola na ye na la kisao non c'est tout sur la biso yo ko constater to komé ko solola na ye du genre que na pesa 4000 ndi ba mabangolo opesi mbo na visa ozu visa okei pour ya sanda yebisa nga ndi ezali awa papa Chira kalinjela okobima te okokende sika moko te batia ba photo na aéroport partout attention on voyager on na immigration bakanya parce que moi si na ceux qui du genre bon oh maman nani abakotelaki papa chéri ba protéger et puis ngana kobima mboka ote akotisi makamno na kindoki na molili akotisi jibe pia na papa chéri akunjo na mulangi kobima te wana ya sanda d'accord akotisi na kindoki na makambo na yo ko banga te ata papa Kofi bengi ko banga te kende bo solola na yo solola na téléphone d'accord ngape na bi OK to bando ko na papa Kofi après na sima nango na moni et comme ma discours échangé discours échangé ngape na vanditi na bi non makambo ba proposer nga oyo na osala ngoti discours échangé comme nini nga na yebaki na opesa mbongo na kei yo suffisant na ngai na futi bien na nga na kei mais na moni makambo échangé et comme makambo mususu comme makambo gratuit ndenge nini et comme makambo gratuit
okota na orchestre nga naza na voyage na Guinée nazonga de tout et tout okota ebona mema yo okende nga su na bandi makambo na eshwaka te na mema okende poto yini naza na bakotela ye bakotela ye pa bon bakotela ye ndenge eza wana amutia mabe fo bakanga ye pene fo bakanga ye pene kaka fo bakanga ye amutia mabe bona bona ngabe nabi na yo réseau ye bende ndenge eza confirme tozoloba mais on essaye parce que essaye batunaki numéro babi eza numéro na ye otunaki bato natunaki d'accord bato bayebi ye natunaki bato bayebi ye bato bakoyeba ye natunaki babi eza numéro na ye ok jour mosusu kutu nabi sinon oyeba ndeni ke wana eza papa Kofi exactement abenga na video nabi te kobenga na video te oboya benga na video Bosco ozaki koza paye te téléphone ye numéro kozala ye mais vo eza ye te ya ye na yebi ngongo na tanga loba na émission toyeba ngongo na ye tanga loba ndesi ngana na binisu na yebi yo so loba na oyeba keza yo te kasi mais keba bato mo imité ba voix ye penza na intelligence artificielle asinga nga benga na appel vidéo ngani na boyaki parce que ba appel musu ba registrera bato vidéo ngani na boyaki. Maintenant, échanger les solos, il y a $4,000 au lobby après les solos. Et quand je me non, on a qui ne confond dans la poto, bablo, nous surtout, il y a Sandra Moral, il y a fond papa chéri na poto, qu'on a fait comme son nabi oyote, nabi ya Sandra, ngai yebisa inga makambo te, ngani dans abel jamais na roke no bina kota papa Kofi au simbate. Jamais et puis jamais na rolinga mimanga inde azolo bawana nga kanisa ki lokona ndo yebisa ki nga ke o pesa 4,000 oswika visa na yo to l'action mutu moko boye pijeli o visa e komi ya boye na kino kote pa na ye après na kino na poto na kino saisir justice wana na osala na nga ngote na blonzo bloqué na o changer na nga numéro de téléphone ya Sandra yo ma petit o changer numéro de téléphone ni nyango d'accord o changer numéro de téléphone pour ni nyango za yuma. So Monica est simité bloqué. Après ngamba mona yako za téléphone, je me suis dans l'église papa ko fia binga ba 0 heure. Na boyo yamba. Na appel normal na appel WhatsApp. Na yo boyo na ngako yamba, na juka numéro na ye na bloqué. Na appel WhatsApp na bloqué pe na appel normal. Bloqué. Par rapport à nous sommes à la télévision. Na mboko na biso justice ça. Un grand homme, une légende, et puis deuxièmement, Azali, ambassadeur à la musique à Congo. Azana ba famille naïe, azana ba avocat naïe, azana moisi naïe. Est-ce que vous assurez na biloko zo bimisa parce que c'est très grave. J'ai na pesu kasi téléphone kasi. Non, non, téléphone. Il y a des choses que vous avez. Na pesu kasi téléphone kasi tala ba conversation tangati. Na pesu tanga kasi. J'ai na pesu tanga. Pourquoi les gens ont fait ça? Oh, mais quand c'est eux, on a solo makamozo tsanga tembe. On a tout la question. Il y a c'est ce que non, nous on doit comprendre que c'est la vérité. En fait, na yé penate que na jouer rôle nanga journaliste. Na yé kolukela papa Kofi makambuté. D'accord. Pas papa nanga. Exact. Toza ba jimona mwana ni amosi wana. Papa, na yé ka koloba parce que ya Sandra, na linga ngalo makambote. Muta pousser na koloba vérité ya Sandra. Pour yé moko moto a proposer nga ndisanga na libulu après wana baluki. Ayuko kosa nini kokosa na komona ke ngamu na kinda koluka numéro papa Kofi. OK. Ya mona éclaircir yango. Très bien. Alors, au bloqué. Na bloqué na. Quand on bloqué, c'est quoi après histoire aussi na ngawana. On a bloqué ici na. Na moni ke makambo na ki kuna na sana ngote parce que papa chéri ta papa mwana ngai makambo mwana na chef en danger. Na bloqué na nga na boy na ngesi. Est-ce que réaction ça dans les akini ni après. Après c'est quelqu'un na bloqué na ngam ngam pa tout ça. Oui, c'est na bloqué. Réaction les akini. Après vandika kimia ici nango. Nenga za komela nga lisusu te. Nenga za ko benga nga lisusu te. Mais mutu oyo zoloba bongo sandale na ko tindo na mabe. Eza ye mutamemo na église pour la délivrance. Pour na souci azalaka nango pour na yoleki na ye. Délivrance zo na église. Est-ce que ezaki ezunga ki yo na vie na yo? Tout le monde qui est important, c'était le lot comme le niveau beaucoup mieux. Parce que nous l'église à Moutoua Ligné, au Vine Bonga. Et c'est ce qui bloque au Bima. Bon, c'est quoi ce qui a à Bolingo Nangai? À Mimi en église, ce qu'on a fait à Sopolan. Au moins, il va te moussousou, toi qui est dans l'église, tu es battu.
moto à recevoir, Seigneur Jésus-Christ n'a venu comme Seigneur et Sauveur. Il faut accorder dans des fruits de l'esprit. C'est là Galates 5, 22. On comprend ça, quoi? Ah, les fruits de l'esprit. Moto a fruits de l'esprit. Oh, finga lek nitalo ba ketoko sambu. Ça n'a pas mis sur Dieu yoka. C'est ça. Oka ni razo ba toko sambu sa yo na ba janvier na banjo. Audio ko cha na micro na yo to yoka na ba to la biso parce que bilo mo super TV. Ah bon? Na mona enzo rapia daki sa finga ngai. Oh. Ba message na bango sa téléphone na ngai. Na ibse merci pour les injures. Donc ko finga nzo finga za pona marambo yo boya ki ba proposa ki yo. Parce que les Camerounais on appelle grave exact hein pour tout le monde na été. Nga banda na tiki kobina. Ya sanda na mona na été. Ya le mois na BCBG en 2007. Nous sommes na papa le mois en 2007. Siko banda 2007 ya le mois wana. Nande nga pele banda kobina nande na ke botela na mona na bango susu. Sikala kobina podium moko te? Atelo moko te. Kobina podium moko te? Yo bandi kobina na nini? To bina le tolata ne teni moko te mais na ba concert mususu tozalaka ne minaki na le mois muke makasi mais tolata ne teni moko te. D'accord. Donc tango ya zaki na bunge BCBG ngana na bimeta mabe na tolote. Na le mois muke makasi. Na ko kende kutuka ba répétition na ba concert en plein air na ba jour à vacances. Sur classe saison na ko kende souté. To bina na été ya sanda be o kanga mingi banda ya BCBG. To kanga mene ka libanda ya BCBG to kanga mana epete na yo luka njura pour na émission. OK. Nde na kutaka ayaka wana ibisinga auti église bana prière à Daniel. Akutanga penjo na ya luka ya njura na ya luka ya Sandra te na ya luka ya njura ye moko vike azana bakanda ya papa Kofi na papa Chéri yango monaki amiteki directement akotaki yango directement. Pour ça déjà bakanda ni bandaka ça ra émission dommage azo ba kinga mutu na tiene erreur pour ya kotelanga. Mbola nini ya bando c'est la papa Chéri ba émission. Na utinde ndeni. Esinga na yake olukai. Meta watu musuba lo bageza bombanda entre bile bibale. Bombanda te papa langa. Bombanda te papa Chéri aza papa za na bana na ye. Ozo pona fupa oya otiena ba buso ba wana bombanda. Asa na bana ni baza mikolo déjà. Bombanda ya likamni. Bombanda te. Yi moko nde babiloko amelaka esala ki aleka ba émission bongo. Ozo leka na émission ozo na eloko ozo na eloko koloba te. Nde tingana lekaki pona but moko benaki na raison nango. Naki na façon sanga na droit nanga. Omoni pe salami. Alors, ce qu'on y a leka ba émission na komba papa Chéri na raison ni. Et ça quoi moi si par exemple excusez nga kwa mobile louer moi si moko boye et à matin na futi mbongo. Esili. Après moi sono bandola ta mobile wana ke non. Ovandaki na ngai. C'est la sorcellerie. Ça la raté. Ça mon papa. Et ça qui ndoki. Donc moi si mon besoin que ni la kala mais après la sima comme le voilà. C'est ça l'essentiel. Je vois. Je salue la présence de Mama Yolande Balengo la télévision. Aïe ko joindre biso déjà Sika boy pour le campo to le gagité sur le campo sans pour autant Mama Yolande azala parce que makambu ya kufi za na kati kotu na kati et puis to repêcher Mama Yolande pour makambu oyo aboya ko ndima ke divorce eza consommé pour la alia na Koffi Olomide. Voilà. Bandeko balandi te ki mwana tsuka ndenga expliquer makambo oyo se vanda kinango. Si on vient parler de ça, c'est pas par plaisir, puisque nous avons ça la polémique, mais c'est pour éclairer opinion. Na makambo oyo je ne suis pas du tout content pour na mwana tsuka, ça n'engage kengai parce que mwana tsuka makambo oyo na expliquer ndenge banda ki komi awa. Est-ce que il faudra, et c'est l'importance, il y a quoi koloba. Moi, en tout cas, n'a pas encore autre chose, il y a que ça là, quand on va makambi à JB, na ouera, toi bien, après, moi, na oya bota na JB, puis na, mais moi, en tout cas, bota moi na mususu, pourquoi le bama moi na mante, alo baga ya JB na Koffi, c'est parce que JB azali, Koffi azali, ozo si ozo mbongo, balo ba malamu pona yo, balo ba mabe, il fallait que makambo o éthique, na eko oberon le bandina ko songela, à moi que ça là, quoi d'accord à mal, Koffi Olomide mutu a zongisi makambo oyo na cadre ya publicité pour la hippodrome de Vincennes. Là on pourra comprendre parce que musique na biso qui na la polémique pour sa promotion, mais ce qui la voix normal, est-ce que c'était vraiment important que moi en tout cas a zongela makambo oyo et si eleka
et puis singai mutuko soit ya kosakana te. Nasala deux invités na tongo alelo awa nasala na mama Yolande Balengo la télévision a landi analyse oyo to maloba oyo mwana ntuka po histoire mwana ntuka mama Yolanda ayebi yango naza pe na commandant Congo de Jobo mon ami personnel avec eux on va essayer de faire une analyse de makambo oyo mwana ntuka pourquoi ça continue qui est à la base de tout ça est-ce que Kofi nde atindaki yake de kofunda jibe soki Kofi atindaki pona nini bana kala lobaki yango te aye koloba ngo na mikolo o qu'est-ce qui se passe qui est derrière tout ça et pe singa mutu ko soit mama Yolande Balengo la mbote na yo tongo ela mesiko ozali Bonjour papa Fiston Pelende, bonjour papa Anderson. Tongo ela mona bino je pense que vous avez malamu tozo koyoka ona se mama Yolande oza malamu voix ekei malili oui hiver bandi nalobi bonjour papa Fiston, bonjour papa Anderson. Tongo ela mona bino je pense que vous avez bien ngape dans bien angola nzambe. Voilà, les kambuti tolongaki osala pona tongo po makambo lo kita très grave. Oyoki makambo o mwana ntuka bimisi vérité bombana tulobaka vérité et yaka escalier pe ekomaka. Après makambo sur le cas nyoso tu wana mwana ntuka kolobaka Kofi Olomide mutu atindaki ye abande ko pousser ye voulais-je dire akende ko funda Jibe Mpiana. Est-ce que d'après histoire na beti wana to moni que oui si seulement c'est ça Kofi on a poussé mais bah comment que jusqu'au bout a bloqué qui est d'après le mais pour la nuit le avant de ko Kofi mutu atinda ki amane ko tindaye est-ce que c'est vrai makamwana analyse makamwana en tout cas ndenge lobiwana omoni yango ndenge ni mama Yolande yes papa Fiston lobi na landaki yango macha ba vo muke macha ba volume lobi na landaki yango pesa nga kutumwa kanda lobi na landaki yango pesa nga kutumwa kanda père azaki wana ashi mwana salaki ezalaki te lokwa voyage na elelo na komwa libre epesi nga déjà mwakanda me nga nalobaka chaque fois commandant Dexon ndandima yanga te nazalaka au milieu du village malgré je suis Didiston à 100%. Naza Didiston alia à 100%. oyo bakoyi ici yo oyo bakoyi ici yo analyse naza au milieu du village omoni analyse ete bamona tuka bakofi bajibe bakofi osokoba wana mpe naza au milieu du village eza te ke o nayi na kofi wana nde commandant Dexon andimaka te naza au milieu du village et puis nalobaka vérité mais il s'agit de Didiston et alia je suis 100%. Problème eza na biso ke lobi naokaki kanda mwana tsuka oyo aza no nayebi te loko nini ayekoluka lisusu na ayekoluka lisusu na réseaux sociaux to eza façon na ye ya koya kosenga merci mpo lelo akomi mama lopango to lelo akomi mama lopango mpo alobi bien ke ye ayaki na réseaux sociaux mpo na droit na ye aza mpe résolu yango moni ayaki koluka nzora mpo na baémission mais ndenge nalandaki elobi nakoluka nzora wana lobi atangaki yango te tozomona ke azoloba makambo azobalola c'est comme si ke na nzora na Sandra Lina nde bazoye bazotinda ye nyonso to azoloba mpo alobi émission na ye oyo asalaki ya liboso ndenge alobelaki na ntango aye kocontinue baémission c'est comme si batiaki maloba na monoko loba boye or ezalaki pensé na ye te ya konue papa ya mwana na ye donc papa mwana na yango lelo ayebi valeur na ye lelo ayebi te ke ye moko nde moto ayeki koemilie papa mwana na ye na kati ya réseaux sociaux mwana tuka bandi koexplike biso bobaka mosusu tokoloba ngo te to baparent age eza mpasi bande soko azalaki na age ya 9 ans makambo oyo papa shera bande kosala ye tonke biso baparent ozomona te eke edimina mbala moko valeri ya papa chéri komona papa chéri mpenza na ndenge azali na bapuwa na ye na basi mpo baseri wana tokolobaki azala na mwasi na ndako mama amida chatio donc otiki mpena mwasi ya kitoko na ndako lokola mama amida chatio okolanda nini epa likelele lokola mwana suka eloko nini papa chéri abande kolanda kude pa papa chéri donc mwana suka bosali ke ye nde azokontinue koya koemilie Jibe Mpiana na kati ya réseaux sociaux. Bon, tout ça, les musiciens se sont
donc ya kofinga te commandant d'excellence ko libisanga peut-être maloba na ko lobe ko sala mabe makasi baloko batu mo bituna bango sala te ba musicien baloko bituna bango sala te au débat donc ça se comprend les ba maison ba kota tellement ba bata ba deuxième monde ba bossa na makambu komona jibe piana na Koffi Olomide bon donc non na jibe piana na Koffi Olomide na ke na jibe piana eloko asala epa ya mwana suka kotala mama mida shati na ndako kande na lobi ke bituna bango esalaka te otiki mwasa kitoko na ndako okokoluka mwana suka ndenge mona ba Koffi Olomide kopetre mwasi lokola alia ti osuka lokola mwana osuka na mwana musala na mwasi lokola mwana musala omoni ke soto bitotala nyonso eza pareil mwana musala ayaki na badiscours asalite ya lokuta moto abandaki ndumba banda na wileri mwana musala abandaki ndumba banda na wileri so na age ya 13 ans mais na émission moko auta kokosa awo Koffi azwaka ye mwana moke oui Koffi azwaka ye mwana moke mais azwaka ye mwana moke Koffi azwaka ye te ke moseka Koffi azwaka ye moseka te Koffi azwaka ye deja asa yeba mibali asa longola bazemi na lingwala atikala trompe moko mobali na lingwala nga nayebi ye komona eza Blaise pa biso ngapi na mona lingwala nakola mpe navanda mwa ndamu na lingwala mobali ne wana komona Blaise akate batrompe moko mais aya kokosa public mpo na nini Koffi ye moko couleur des zipo omona makambo moko ya buzoba bakili kozwa kombo ya Koffi Olomide bakotisa mpo na nini kande balobaka banda na yiba dongo donc Koffi Olomide telema bayebi ye nde moto oyo abizaka na badanseuse abizaka na bachanteuse bon na part ya kawana naza pena pour Koffi quel que soit kindumba ngo ya Koffi jamais okokende pa mwana suka kutu ndenge aza wana na ndenge moko abimonaka ki abongi me nga namonaki eka eloko te sikoyo natali mpe kaka mpe Koffi yango ata mpe balobi ke Koffi yango azwa suka pene azwa mwasi ya mabe makolo mayandi auta na masina mwana musala oyo lelo aye koemilie Koffi na kati ya quartier la te ata mpe mwana musala ngo aza mabe makolo mayandi quand même so otali ye aza mwa poids akomi mwa poids na minute oyo na Koffi Olomide so otie sikoyo kote ya mwana musala otie sikoyo kote ya mwana okomine nani ya mwana mwana suka otali mwana suka malgré aboti kande pa fisi olobi ya pa mwana jipe ana mwana mosusu mais kotala ye aka na elongi ya bana mike sikoyo tata lokola Koffi Olomide akozala motema mabe na mwana suka par rapport à quoi bon so tolobi ke toloba barado ya musique ndenge Koffi oyokana te na jibe piana mais je ne crois pas na dossier wana oyo ba Koffi Olomide moko ayebi ke eza dossier moko très dur mpo na jibe piana azala motema mabe akozala derrière mpo na kokende koluka mwana suka akende kofunda jibe na poto mpo Koffi anuire mwana suka mpo Koffi anuire jibe piana ta babi motema mabe là je ne crois pas. Est-ce que ça avait l'importance Makambouane et Mwanantsuka ici et là qui déjà. Qu'est-ce qui a fait que Mwanantsuka a zonga aya na Makambouane na réseaux sociaux et puis soki Koffi abanaye ko pousser yemoka lobi ngwana Koffi abanaye ko pousser à côté ezaki ba mama visa et le mama visa comme visa ofele à côté l'orchestre quartier la terre que de Guinée après on connaît poto on connaît kouf alobi a aboyaki na yango a bloqué Koffi mais pourquoi les lois comme Makamwa est-ce que ça a de l'importance au moment que parce que moto peut la pour rien qui est derrière Makamwa tout ça est-ce que et ça team na bino ba Didiston ba li ande boza derrière Makamwa te pour pas sa moto bon déstabiliser quoi de couramment nalobi yango mpe bien na suka awa Koffi ata aza motema mabe je nandimi te Koffi olinga nuire jibe piana ntina niveau makambo mwana suka azoloba jamais mwana suka yango lona question natunaki na ebande na bino nayebi te so eza façon kosenga bato merci na réseaux sociaux mpo lelo akomi mama lopango parce que bato basalelaki balive bato basalaki pour ye selo biloko nyonso to mwana suka alobaki na réseaux sociaux esalaki bato nyonso to mpasi na age ya 9 ans mwana suka babandeli ya koabize na ye na jibe piana ti aye kozwa bazemizemi ya liboso na 13 ans esalaki biso nyonso to mpasi
communauté nous surtout au télémaki pour nous soutenir donc on va faire que tabu soupe na kai ya Koffi Olomide ndenge bato bandeko lobake akende poto ne bandeko lela makambo ya poto pa biso to yeba kite ke ezala makambo lopangu ezalaki liboso bandeko lukeli liboso ba solution ya makambo ya poto bato mosusu na bapoto na bandeko kosala ide ya bakanyote balukele mbongo akota poto kuna po akende kofunda jume piana peut-être na bango Sandra Lina liam tazaki yaya ya mwana wana peut-être Sandra Lina akendaki kosolola na Koffi Olomide pour que ba aider mwana suka peut-être Koffi bangonaki ya bi peut-être koede mwana suka ekozala kaka na liste ba danseuse eza te ke Koffi aloba mwana suka ya kobina za danseuse na kata quartier la te Koffi osala ngote quelque part pa ebi ke mwana suka ngo quelque soit ndenge aza wana aza mama ya mwana ya jibe akokolinga aimilie jibe tina niveau na te obinisa mwana suka na quartier la te alinga peut-être aideka na motema mawa ndenge yeba aki koyebisela ye ndenge Sandra aki koyebisela ke na ka mwana suka azalaki nango mutu aza mutu akoki kosunga mwana suka na ta wana selon Sandra Lina oyo azalaki yaya epai ya mwana suka bango mutu apesaki eke tokendeka epa Koffi mutu akokoyede yo loko aza na bavoyage atia na liste ya bavoyage atia na baliste ya voyage timaka baliste ya poto koya okende poto nga mpo na nge eza na sens wana Koffi jamais akoki koyake aluka nuire jibe bo nayoka Koffi aza motema mabe nayokaka aza moto ya motema mabe komona mpe makambo eleke ta mwana na ye moko oyo azofuta lelo bato mbongo bafinga mwana na ye bato mosusu bakoki mpe kokonfirme yango me nga sikoyo na ka na nga naza derrière mwana suka te epuis tim distance tim alia je ne crois pas tokóma na niveau ya konuire Koffi ti na niveau wana non Koffi Olomide aza papa ya didistone tokosuka na makambo kade tosala baanalyse kabo na réseaux sociaux je ne crois pas que tim didistone tim alidon tokóma na niveau to toluka to détruire Koffi te bref ane ngai yawo natre koloba te ko Koffi nde aza na likambo mona suka soloba o. Merci beaucoup maman. Na confirmer yango te. Merci beaucoup maman Yolande. Na minute de nostalgie ke makambo mona suka lobi pour Koffi c'est faux et archi faux. Ya lobi asala ba message asala ba audio. Alobi asala ba message asala ba audio ya Koffi Olomide. Alakisi yango te te monsieur Sili to moni yango te. Vraiment. Et puis azoloba numéro ya Koffi Olomide apesa ta détail numéro ya Koffi Olomide na suka. Tondi make numéro na ye. Moi et puis et puis Koffi d'après Koffi a tourné bon na t'appelle vidéo pour ndima oh te la linga ki nanga te pa ko enregistrer oh est-ce que pour pas enregistrer faut un problème donc Koffi alinga edeye nye moko su Koffi akomi kobondela eko aye Sandra tie ye nie mona suka za nani Koffi abengi appel video mona suka za nani elokuta pa fiston vraiment landa mission wana mona suka makambo azoloba azokosa aki alobi bo azokosa même ata epa ba Sandra Lina bazina bo ba merci bapesa na wana banzoba est-ce que na éviter est-ce que mbongo oyo jibe afuta mwana ntuka est-ce que akatela ba Sandra Lina na nzoka mwandambu te apesa bango to la ndengo peka na émission wana te défense ma tunie nga na yoko ngo déjà kala alobi yo bata oyo alingaka apesa bango tanga benga ibo bapesa bango baaki koboya babai bozwa susu te mbongo wana eza mbongo akisi mbongo ya bolokuta me nga nalandi Sandra Lina alobi ntango kaka azwa mbongo abloka bango ya baka bango lisusu te abloka bango alobi ye na mwana suka baaki okutana na banke ye na mwana suka bakutanaka nde na banke nde Sandra Lina bandi koloba na mwana mosala mwana mosala okotana andi koloba na mwana suka ntango andi koloba na mwana suka nde mwana suka mbala moko ayebisi Sandra Lina oyasa na oluka pesanga nimero kasi nasalela yo mpesa nde Sandra Lina boya alobi banda ozwa mbongo soki ezaki nakutanaki na o awa te c'est-à-dire que le repesa ngate no loko zaki na ida opesa biso te do tika na yo donc mwana suka pe azaka trouble make aza pe na ingratitude ya muto aido parce que mbongo azwana eza grâce à Sandra Lina na nzora oui ça va merci beaucoup maman Lina donc yebena leki lobi po nu Koffi Olomide
sociaux. Eza la bateau fumeur. Eza la bateau balingi Kofi, eza la biso pe bateau surtout na makambo Kofi on sala didiston toza contre ya Kofi Olomide. Ye pena na moment au point lukanini anuire Kofi Olomide pour éviter internet babiso net babiso to batim didiston batim alido. Il s'agit de Kofi na para mabe to yo côté la yé jamais. Mais anuire Kofi alingi anuire Kofi na sens ni parce que babi est-ce que pour Kofi a une légende et que peut-être moi en tout cas ça warrior pour la guerre il y a fallu na Kofi on ne sait pas hein? Ça reste à vérifier. Merci beaucoup maman Yolande to songela osikoyo Topesi maloba et pas il y a mon ami personnel commandant congolais Anderson de Djobo. Commandant bonjour. Comment affaire ya mwana tuko analyse na yo. Voilà. Bonjour fiston Pelé de Tata Sadek, le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud. Le sako na mama ina Pelende. Mama Oyo Akabaka, koleka mama Denis Nyakero, pe koleka mama Olive Lembe. Mwana mboka fiston Pelende. Na opeso merci komona ke ozwidi nga maplante omemeli nga ye na plateau esali bien na webisa bato ke non bazala surpris te soki bamoni baimage na ngai oyo kobima parceke bafilmaki ngai lobi bakangaki ngai ndoki bamoni nga na moi makasi nasimbi lampe tempete naza koluka mama Yolande naza kotambola bafeni na Afrique du Sud naza koluka mama Yolande naluki na mwinda lobi naza kozwa ete donc image oyo bokomona eza ya solo ngai na mwinda na moi makasi naza koluka mama Yolande parce que Didiston apesaki biso matière awa mama Yolande abungaki nazali koluka ye mama Yolande mbote na yo bandeko papa Nelson mbote na ope. Merci maman, merci beaucoup de la retrouver na plateau. Bandeko, naza na mama Yolande na to beta de soir de Didiston a confirmé makambo ya divorce tout à l'heure mwana ntuka ye kobima susu mwana ntuka oyo merci kana parce que mama Yolande aza na mayele a comprendre ba intervention ya bato na la télévision ndenge eza kobimaka mwana ntuka basi bafuti mbongo osoki lupango soki balupango soki nini ozwi déjà oyo kobima na réseaux sociaux kosala nini potu bavie rambo bobete baflèche baflèche mosu elemba bon tellement congolais azalaka na besoin matière yango bazwaka basala babiloko bakomisala yango bamatière vie rambo mwana nsuka yo moko lobi ke non Sandra apesi yo numéro ote yamba moto akobenga yo ote nangam nakomelaki bonjour apres aboyi ote ye moto abengaki ngai donc alors se contredire ye moko na 0 minute eza jalousie ya hypodrome peut-être bazo comprendre que ndenge nini vie à la page partout alors il faut y a babiloko ya boye mwana nsuka nayebi te omoni nga nazala président ya fan club ya quartier latin na yese navanda na bafula mambo sevala papa mazala na baproblème vie sisi fula mambo yebiso sabi kofi aza moto ya badiscipline moko impossible amemaka bangulu na poto te à l'époque aye to akotisa ye ngulu na epa musicien mosusu bato bazomona ye non aza yuma mais ntango papa mba koyelaka problème bakangi papa mba ayebisa bango ayebisa bapg fula mambo fula faire ayebisa boni makambo nalingaka te yango oyo donc viera mamemaka ngulu na poto te siko aya omema yo mwana nsuka ngulu na poto na ndenge nini badanseuse viaka azasonatina danseuse ya age ya mwana nsuka mama ya bana mibale mino bomonaka te na baclip a bakomokoza badanseuse na bagence bana ba mitie baza kongela baza kotanga mafuta mwana nsuka eloba nango ata mama Yolande eloko donc aza kaka ndenge wana soki akauka soki kingo molai soki kuku dendo nayebi te aya koloba kenda basoki danseuse na quartier latin tosala mposa na ye te babesi mosusu baluka babesi mosusu na ndenge mosusu soki oza mposa kobeta Sandra ali na mikete ndenge boyokanaki kende kosala yango na ndenge na bino kotia koma vie rambo te parce que nazebisa na bato eloko moko facile alobaki ke abloke vie rambo biso nyonso tosala batelefone android soko obloke motu soko débloke ye conversation nyonso ebungi je crois ke bopesanga question na niveau wana
so bloquer mutu tango ko débloquer ye ba conversation so elimwe parce que yo bloquer ye oyebisi biso ke non oblokaki ye après oyebisa na Frank Fermin ke non naza na bapreuve ya conversation so conversation ya utwaki donc babiloko balaboratoire moko botravaille pamba donc eza kutu na nsina moko te baconversation na ya bapreuve te yo oza na bapreuve soki oenregistre motu conversation oenregistraka ye bamessage na ye siko ntango abengi yo na appel vidéo eza mpena ntango ifale yo profite oenregistre yango wana biso preuve mais sikoyo ekomi ye mo alobia bengo na appel vidéo oboyi mais oboyi ndenge parce que yo moto oza na bakese ya koenregistre ye yo nde fale kutu osepela oui yo kutu mofale bengo na appel vidéo moto ya liboso mpo oenregistre bato bandima babire na yo tala mwana moko boye aza kokotala bakomba moko boye azwaka koka te donc azali eloko moko te ngai naza koyebisa bino kaka nde mama yolanda alobi tozela siko guerre obanda sikoyo mwana nsuka na Sandra Lina ye alobi te Sandra mpo kozongela ye bakobetana bambondeli bango na bango ti bakolemba histoire na bango mpe kokende na mai biso tozoprépare hippodrome de Versailles toza na biloko ntango babiloko malapambala oyo te mwana nsuka na esheki ya badanseuse Ernest Leka ayela biso système nde bazobela babangi na bango na balabala asalango danse donc époque wana esi Leka déjà akoma déjà mama bana mibale nayebi te makambo nyonso ezaka kindoki ezaka ndenge mona manike abuta déjà mwana nana liboso avant kobota na babia mwana mibale abuti na babia aya kobota misato mwana ya liboso na ya suka alobelaka bango te alobelaka prince babia parce que makambo ezali wana quand même bato bakolanda ye ndenge mona bamona nsuka oyo aboya na jibe abuta mwana mosusu papa mwana na toyebi te atako mwana toyebi te donc mpona bango matière eza kaka epai ya mwana abuta na jibe bandeko omoni makambo oyo nde tokende nango eza kaka kabane moko baza komonte contre vie rambo omoni hippodrome de Versailles bato bakanisa peut-être que non boke kolala vie boye akozala te na histoire akozala te na masolo bacomprendre que non vie moto ezali bato balamuki bacomprendre que non de la bonne musique c'est Koffi Olomide vie oyo abersa biso banda bagénération ya liboso na biso na bagénération na biso na bagénération après te na bagénération ya bamama Yolande vie rabo abersa bango mama Yolande ndenge aza boye atikala kokende jamais fete moko na mboka oyo to na Congo kuna sans pour autant yoka banzembo ya chacho donc ayoka ne kaka donc vie oyo abersa biso wana pende lobi ya solo ata na ndaku nayokaka Koffi même ata na mariage nanga Koffi ayoka tobinaki Koffi abeta miziki asepelisa biso wana na kowanga na ete asepelisa pende bagénération na biso Koffi Olomide na kowanga na ete wana oza na raison place wana merci maman pour la honnêteté alors bato bacomprendre non quand nous disons des histoires vraies mwana nsuka atikela biso distraction biso fo tokende kobeta hippodrome de Versailles tolakisa bato mosala c'est ça donc batika badistraction na biso ovie amutu abengaki ngai na bamessage na ye yo bloqué mutu message ekuta suwami soko débloqué mpo lakisa preuve message ekozala te donc aza kokosa babiloko moko boye aza koyeba teke non biso baingénieur ya akoanalyse baimage na bavideo na baaudio tozali awa donc atika babiloko za pambala na tune basala bakabane na bango ezanga ntina soki aza na besoin ya kozonga na scène na guerre na Sandra Lina babeta na bambodi bango na bango donc au moins déjà na Sandra babina te après ba batune yo na Sandra ba podium moko te o te tolata uniforme moko te na sigi kanga ta mwana ba ele mo muke ayo kota na dossier moko oyo akoka te donc mwana nsuka donc et donc on a yana et donc ne fait moko te donc sans succès dossier moko fermé classé donc jeté dans la poubelle voilà awa. Voilà, rapidement, la région est fait signe, il nous reste 5 minutes seulement pour finir. Mama Yolande, sika boye to bengisaki yo awa, oya to la besoin yo awa, parce que yo lobaki na nous di histoire ya bino, malobate ke divorce salama entre Alidor na Koffi Olomide. Ayayi koloba, alobi akoteli papa na bango arabi oya sala vina ndenge na ye obnu koloba botika makambo wana. Alors message qui est convaincu que makambo oyo mon ami personnel commandant de Sandra koloba azalaki na raison bino bozalaki na tort. Mama Yolande yes papa olandaki di diston ndenge akonfirme makambo oyo commandant lobaka. Oui, nga mo pe la date di diston bien na scène analyse que parce que
soki père azalaki na se na ona live te non na suite mata osala wana liste oui tolandaki yango vraiment en tout cas eloko nga na koloba division na expliqué biso nyonso alobi niye ndenge mama na bato bofinga neti bakomanda ndexo no bafingaka lia alia moto aboya kofi division alobi yango bien komanda ndexo na yokaki ye moto asenga divorce mpe bande asenga divorce na ye totikala komona ye ata mokolo moko te na réseaux sociaux alanse message moko boye soit mpona konuire kofi to konuire mwasi oyo aza na ye bango mibale mutu na miniti oyo azosala vi na ye papa na bango osala vi na ye mama na bango mpe osala vi na ye yango natuni question na bacommandant Nelson eloko nini yango esilaka te parce que chaque fois Kofi Olomide tellement mwasi aboya ye andimaka te na vi na ye aliya kokoboya ye quelque soit babétise aliya ozala ne kaka yango wana ye moko ayemba na nzembo na bosa nzembo wana aliya nanga nakolia otina suka nakotonda te ata bate mungwa to pilipili eleki nakolanda yo aliya nanga so nyonso wana etikali Kofi na mutu pilipili ezozikisa ye munoko azondima te kaliya kima ye aliya boya ye mpo na buzoba Kofi ti lelo andimaka te mais yo Mama Yolande yo boya awake divorce salamate entre Kofi Olomide na Lidor donc c'est que commandant c'est que hippodrome de Vincennes a na raison hein omoni nyonso Kofi asalaka na réseaux sociaux na mwana mosala ezalaka ke alingaka anuire mama Lia ke lokola ye mama Lia boya ye aemilia ye pa alinga emilie mama Lia ye azokanisa azoemilie mama Lia oke aza koemilie ye moko mpo abali boyi ye auti kofinga fali ke azalaka travailleur na ye salaire ya liboso fali azwa ye moto afuta ye me lelo fali akoma patron siko mwana mosala oyo aza na ye salaire ya liboso nana afutaka ye te donc atika kofinga fali aleki mwana mosala oyo abala na musika fali azalaka boye epa na ye pe lelo abali boyi amifingaki ye moko na plateau sans le savoir donc c'est que boyi pe soki na koti na contexte na yo boyi pe akomaka mutu Mama Yolande c'est bon Mama Lia tellement Kofi Olomide akomi mukolo ba mémoire ezokima ya komi na perte de mémoire ma mémoire ezokima ye azoyeba makambo azosala lisusu te ye akanisaki osala makambo bien epa na ye mais aux yeux de peuple eza salité eza mabe. Merci beaucoup Mama Yolande. Merci beaucoup Mama Yolande. On va Mama Lia suka na balcon siko hier relaxa biso bis na public biso sopesa na ba bis na bandakuti biso sopesa ba ndana biso ba bis yeso relaxa biso pour quelle raison asalaka makambo akanisa mama Lia atala réseaux sociaux mama Lia atalaka réseaux sociaux te Kofi okosouffrir na kema ya Lia omona kema Lia wana peno kenongo tina lilita tina tomona wana punition a vinza mapesa yo. Merci beaucoup Mama Yolande. Merci beaucoup Mama Yolande. On va finir avec vous mon ami personnel le commandant Kongoro Anderson de Djobo Mikono wabenga yo hippodrome de Vincennes. Mais c'est hippodrome de Vincennes. Lecture na yo. 3 minutes on va finir. 3 minutes. Hippodrome de Vincennes de makambo. Omoni makambo bagere otina takoluka mama Yolande lobi na lampe tempête na moi na kata Djobo awa na raison. Mama Yolande azali na chaîne à télévision. Mama Yolande asala analyse na TV mais Mama Yolande asala makambo ebela za obosana. Alobi na biso ke non le nom dimi parce que ngata na biso ke non mutu o a confirmé la biso ke Ali a senga divorce pe divorce ezali prononcé ezali Mama Rifa petite sœur ya Pierre a koyu ko santé a chaki tembela ngai. Dieu merci parce que ça honnête le loi dimi yango. Donc azo déjà azo pour la 3-0. Mama Yolande ozoko sana biso que non tout mona Ali na ba réseaux sociaux te ya ozoko bosana bi nini bandi Ali a sali ba vidéo na tonton de tonton aloba
alia na muloko na ye asala pe 25 ans tondima ye asala pe 24 26 ans na ndako wana c'est qui qui avait dit ça non et là na réseaux sociaux te asako bokela na nsindi te kuno ko bosa na histoire boy mama Fierambo ayemba na nzembo alidor Diston Saint James Rolls del Pirlo boye sa maman Olembe Seke moi ça moi yo sous moi ça zo boya yo abongela moi si parce que là moi ça lingaji ah merci ça me reconnaître qu'Ali a boya merci yo nem to bosa na kinga na bosa na te juste là moi na msala sala fait 25 ans na profiter te longola ki makango ba kontala moi c'est au côté mariage officiel Ali Mama Yolande Simba. Mama Yolande Simba. On reconnaît ça, Dieu yemba yango, parce que aza ko bondela ye na nzembo, parce que aza mwasi na ye, eza nzembo ndiko yembela ye. Mais bino mo bosa na ki yango, boyebi se biso non, mama lia bato lo barate, abima na réseaux sociaux te, abima na réseaux sociaux, abima asala ba vidéo, boyebi se biso non, asala pe 25 ans na libala to tondi maye. Voilà tonton de tonton zo filmer, après ta wa filmer na tonton de tonton. Omoni sikoyo. Eloko na biso. To ebisa bleni. Mama rifa aya. Non, Ali Amtasenga divorce c'est ça prononcé et puis ça consommé. Atindela Ali Amaloba, Aloba de Bouye, biso to sali famille musicano, baso na kana biso te mo kokate. Mama rifa bisa et puis yo salim mutu ate jo yebi en okelo et sali asulu ma la solo. Mama Yolande Simba. Mama Yolande Simba. Simba Mama Yolande Simba. Mama Yolande Simba. Simba. Simba Mama Yolande Simba. Biso to sali famille musicano, baso na kana biso te bo kokate. Boko ki apete, ba biso pa me pese de perte, je pese me perte pour lui. Moi maintenant, moi qui asuka na balcon. Oui, parce que on peut se faire à moi c'est un nab. Les autres kabona a comme bima, yo ko ngwa kati singabu, abimi na balabala comme ça la vidéo. Et là fait plus de 10 vidéos avec petit na tonton de tonton. Au monde est rodé. Parce qu'on filme ya ko pesa kasima. Non, biso on est dans bimse wala. Ou bien on tabi match. Bah Anderson, Olobi ba filmer ni asa nini? Oh, Mama Yolande Simba. Simba Mama Simba. Ali a filmé nini? Tonton de tonton, azo peta sima ba filmer sima. Ya bi ba image wala, awo bosa na hotel, mama le azo peta biso do sera tolo o nyoso maya mungwa e kata kabila mbe sala na ngolo mo te. Lelo oyo ba melipe ma tonton de tonton, tout la mwisi ya sasa. Tokomi ko luka kaye, so la lingi pena ke to la mwine lampe tempête la bando luka epe a ko mona na te. Dans tout ça qui est fautif, c'est maman Alia. On fait le bidé. A divorce, va prononcer divorce avant dans la kimia. A le ba été, ba Alia te. Ali yemoko ayekoya abandi ko sala ba vidéo. Et pour vous biso na image. OK, maman Alia lo baraté, biso lo baraté. Maman Alia lo ba na tonton de tonton na division. Ya ngalo ki division na biso bino que non, maman na yeso game da biso na réseaux sociaux a ngalo bi maté. Nyon so la pona nini, moi na zako simba courant ya inga 6600 volts Kofi Olomide. Azako ba teka osika. Lelo asiki misapi, akomi boya comme pekisa bino. O team libération team nini, ni na ngosi la raté. Nam tabanda kyango. Est-ce que hippodrome de Vincennes, est-ce que Maman Lia a un divorce il y a un Kofi? Mama Yolande Simba Oloba, Simba Oloba, hein, commanda. Achara maman lia barre de colo, azo maman lia place à soyer, à façonner, à commisser une grande dame, nous qui les dimaille. Les locaux, Ali, ça a un problème. Avant qu'il ne
ba mibali nyonso ta kozonga wana déjà Valère aza nango suscité tokomi komona kaka na baconcert bafali na baloge fali fa beta concert ye na baloge donc akomi nekutu sans Valère akomi mwasi ya bana mike mwasi bapesi ko bafali wana bakomi kosangana na ye bakotutana bakomi kotutana mapeka peti azali kobanga ye mwasi afe mare bakomi koyela eloko kutana koyamanaka na baloge sans Valère donc ndenge ezali wana akokende kozwa mobali siko mpona kozwa mobali oyo ya yo moko ya amema yo na baniveau virambo amemaka ye na balefeli wana badépense virambo asalelaka basi ndenge azosalela yango sindi sikoyo nde eza problème akozwa nani mobali nyonso oyo basi badunga na vi bana basi na bango ye ndenge azali wana soki alingi azwa mobali oyo aza balare il faut koma deuxième troisième quatrième bureau or kote oyo ozalaki mama lupango ozalaki mare chef ndenge mama ri na pele nazali sikoyo yo tije ok commandant tikala mama yola loba commandant oyeba te badivorce bazalaka mpe baveve bazalaka pour bientôt bokokufa. Oh donc mama Yolande donc alido alinga bala oyebi te akoma madame excellence tokoma obengeka madame excellence. Oh azwi mobali mingi te bakokufa bientôt kaka 2025 oyo kaka 2025 ozelaka toboyi nde tobetebisa hippodrome na bino parce que actualité bamani ekanga réseau mobimba bobeta hippodrome na bino nde bosala zéro nde bosala bienga eza nango festival toyebi yango très bien eza festival bokende kosilisa yango toboyi mai noir après wana omona son excellence. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît, président. Allez, 30 secondes. Amida aboyaka jibi alinga divisto alinga nani vie na biso didiginwani basala ba mariage danger na mlingi wana bapesa bato babilamba ba maputa esilaka parce que vie qui mène avec na mwasi na ye oyo aza biso excellence wana ata bali Joseph Kabila to pala bango te parce que mutu nyonso akobala ye akolinga jamais abandi kobima na ba réseaux sociaux aya kosala ba live exemple facile mwasi amai kalambai auta kolinga garçon moko awa alinga bala ye baboya le pona nini abali kosala live garçon na kiseni toyokanaki nga na yo ke okotika ba live babiloko akosala babiloko ba live oyo okotika yango ntango azongela yango garçon achete l'éponge ndenge mona lia ata azwi eloyo ono Bill Gates ntango kaka bakosala ba live Bill Gates akoboya ye mais biso na mama si Maman, Cindy Love, donc bah image pour ça la piste, bah besoin de mon ça, bino pour ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on s'arrête ici, mais on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant vous rappeler ce qu'on vous a signalé au début. Les humilités de l'ancien président de la République démocratique du Congo, mon amboka Joseph Kabila Kabange, ormais sénateur à vie, et Outiko Koya, lobby. Sénat était réuni en congrès, Longolo va imiter la yé, bazo accusé que Azad derrière M23, AFC, Ananga consort, alors pour d'abord poursuivre très bien, et Sengeli, Longolo va imiter wana. Dans le bien, condamné était, Longolo va imiter pour la justice Asala Moussala Bango. Ce qui va vérifier et qui Asala Makamouate, ils pourront peut-être remettre immunité. Il y a Joseph Kabila Kabangi. Mais la question de savoir, les gens se posent des questions. Est-ce que immunité en Ouattara en ancien président? Babane qu'on respecte en Ouattara, Kabila étant ancien président. Babane qu'on respecte, tout babane qu'on respecte. Salaire on le barre à 600. À Tikala une fois, on ne sait pas. Suivez plutôt président, il y a Sénat, Ndenge a publié résultat Oyo, il y a vote pour ça qui est Sénat. Il y a eu plus de 90 sénateurs qui ont voté qui sénateurs ont voté pour 88, on va voter contre 5 et 3 bulletins et ça nul voilà et abstention il y en a 6 voilà abstention ils ont aussi. Suivez plutôt extrême Mouké. Ndenge va publier résultat ya kolonga ba immunité à chef Kabila Kabange va finir par ici. Suivez. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul
En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Voilà. Donc, Joseph Kabila Kabange, ex-président du Congo, n'est plus sénateur à vie. On va revenir sur ce dossier. Hein. On va revenir sur ça, peut-être l'émission de la Pourquoi tu lobby. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir. Vous avez remarqué qu'on n'a pas proposé l'émission très tôt matin parce qu'on a voulu commencer dans ma actualité. Il y a un moment où tout cas, tout si les séances, bon, tout ça, on a 14h, na, ma, kambu, mu, susu. Yo, tout la biso, ce qui, au sein de l'histoire qu'on peut savoir biso rapidement, parce que on a ce bisoté, tikina biso audio. Allez, on se retrouve tout à l'heure là, à 14h, avec un autre numéro de l'émission, Radio Le Collet, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Allez, chap chap! Et tchara!